Marie-Laure Mwaka ayambi Cynthia Wadol n'émission a passé tanaye kaka kombo ya Karine Mokonzi. Azobenge kuto Karine te me mutu oyo aloba yo oza na niama. Ti même ba fan na ye na commentaire balobi te chaka kombo na ye. Pamba te alekisi. Mutu oyo apesaki alobaki oza na niama. Olobi nini Wadol. Mutu oyo Marie-Laure. Yango yo boni boy na Karine. Otalaka te na Canada ya mwasi. Yende mutazali adversaire na yo. Yo na yende boza bato bokobanda rando. Marie-Laure. Ozo banga rando na makwakala tondengini. Likambo nini ezali toujours autour ya Karine. Oyo zakaka motuna. Pamba te yolobi ozalaka na kanda Karine te. Bisope netinga naza na kanda na yo ata mokete surtout tolo wana na lukaka na fiba yango. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko eza likambo kokamwa me ya kokamwa te. Media bana basi ya media oyo bayokelaka Karine motema mabe. Naba oyo bayina Karine. Naba oyo basuetaka Karine alimwa na monde ya net. Nabatu oyo batalaka ye misu mabe. Bango nyoso baza kosangana kaka na WhatsApp. Baza kosangana na net bakomi mutu moko. Bien sûr bato ebele balobaka. Soki celle contre tous. Mais oyo ya Karine etikali susu celle contre tous te. Oyo yo ekomi likambo mususu. Pamba te Marie-Laure tango yambaki Gloria Olangi atunaki makambu ya Karine bongo te ndenge yake kotuna. Voire même atunaki te. Parce que ayebaki Gloria Olangi modèle batunaka ye. Na kati émission alobaki ye moko. Gloria na koluka pe na yamba Cynthia na koluka na benga inanu. Pona na yeba soki kolinga ko passer n'émission nanga. Or que Marie-Laure tango alobaki bongo alobaki na Gloria te. Gloria kanisa ki alobi na no. Alobaki po batu nyoso bayina Karine Mokonzi bayoka. Myriam ayoka. Pamela ayoka. Oyo bazana Congo Cynthia Kapash bayoka. Oyo nyoso akoyoka ayoka pote abenga Wadol. Alobaka Wadol otali olandi émission ya Gloria Olangi na Marie-Laure balobi bazo yambo kalate. Tuwana bako signale Wadol teke po Wadol azala pre bako yambaye bako signale po balingi bayebisa ye ayeba oya kokosala. Donc Marie-Laure tango alobi bongo ayebi ke Pamela Shekola tango akolanda akobenga Cynthia Wadol akoyebisa ye bako solola ke basoke koti lisolo ya Karine yo zala mayele modele akozongisa kobosana makambo elekaki te kobosana likambo toza nango te. Soki Pamela Shekola atalaki te Myriam akomona akobenga Pamela otali akoloba natali te landa émission yango bakobenga Wadol na kanisa yo moko yebi. Myriam akobenga partout. Soki Myriam atali te Pamela atali te. Cynthia Kapash akotala surtout ye azolala te lokola komina wifi. Akobenga ayebisi. Ya Myriam yaya bestar po aza yaya bestar te Myriam Mokonzi. Myriam Mokonzi azali yaya ya binemi ya Karine Mokonzi. Eza différent tango Karine azako benge yaya bestar tango surnomaki ebongo. Mais ye aza yaya ya bestar te azali nde yaya
ya benemi ya Karine Mokonzi na mokolo lelo. Mais bango babenga kaka yaya. Orke Marie-Laure pa koma benge yaya bazambula moko. Kapash bazambula moko na Myriam mais azobenge yaya. C'est tout à fait normal ata ozana âge moko na Mama Bobila Dawa. Soki oza ennemi ya Karine Mokonzi okobenga ye yaya. Yaya Myriam Mokonzi. Bon, toke na likambo tozoloba. Wadol soki botali tangu babandi question liboso. Muto ya panzao sango ozana maladi. Soki alobi boye. Boko kutana, boko bongisa. Ndenge Gloro Langi babongisi na Fifi Siwa. Cynthia Wadol azongisi réponse. Na kati ya réponse azongisi en tout cas mabe mingite. Normalement soki azala penza na kanda personnellement ya Karine Mokonzi alinga kozongisa modèle mususu. Poli Kambouana oyo balobaka za maladi en tout cas place wana kosite eswaye tilelo pe eswaka ye eza biloko moko oyo eswaye na vie. Mais Wadol ça comprendre. Même Karine mutalobaki, même Karine alobaki, même yem tasalaki bongo, mais asolola na Myriam. Comme tel bakoko sala baje akoko loba n'importe quel likambo. Ndenge moko Wadol ndenga zali na Grèce baza na ba copine nae bazovana ndako moko akoko loba n'importe quel likambo. Ka copine pa koko loba olobi boye na ya na Pamela na Mamaleki na kofundo ya koloba non na kosinanga. To atikini bongo seki. Ele kaka. Donc Wadol azazobate. Sa yebake soki e bima bongo soki sambwa eza Myriam. Eza clair et net. Na kanisa bomoni Myriam oyo pe ayeko bimisa na sokoyo bomonaki ya ndeko na biso ya mwasi ya Londres. Alors, alobi bien na bimiseli binongo avant. Or que abimisa avant. Parce que soki alingaki ko bimisa yango avant, alingaki ko bimisa kala. Soka bimise sikoyo parce que ayebi eko tikalaka ko bimate tango mosusu tiliwa. Donc, Wadol aza zobate. Wadol sasalaki ba direct alobaki aza na likambo na motote aboyi kokoteka makambo. Mais ndenga zawana avant a passé émission oyo na Marie-Laure asololi déjà na bakonzi asololi na Pamela Shekola. Pamela Shekola a kotaki réunion parce que ye mutu azali chargé ya ba relation na kati ya potwawa. Ye mutu a tchaki Myriam na contact na Gloro Langi et tant que numéro ya Gloro Langi mutu nyoso azanango. Mais Myriam a passaki par Pamela. Donc Pamela kaka mutu azo continuer ko manipuler Cynthia Wadol. Alors, Marie-Laure pe esimbi parce que tangu apesaki annonce wana alingaki po bango ba yoka parce que Marie-Laure yemoko akoki kobenga Myriam te alobane na koyamba Cynthia bongo batonga non akoko sala ngote parce que ayebi bakosala copie ayebi ke Myriam akoko kitisa yepe yango Marie-Laure aza na keba akoko benga pe Pamela te to mutu mususu. Mais annonçango bongo na ndenge ya technique pona ko protéger image ya ye na image ya les news des stars. Mais en tout cas Karine Mokonzi bayini na ye bazako koma kaka organiser bazako bakisama bazolinga kutu te moko alongwa. Donc Wadol ndenge aza kote ya Pamela Shekola mama lekine ata abando koma na posa longwa balingi kaka alongwa te eloko ekoki kobikisa Wadol eza kaka tango akokoma na kati ya France to Belgique. Yango pe Marie-Laure atunie tango okomawa okoluka bokobongisa na moto oyo en plus azoboya kotanga kombo kaka oyo apanza osango ozana maladi. Surtout tango azotanga kombo wana ezateke aboyi kotanga kombo ya Karine. Ezali pona koloba na Wadol. Ozoka pasi te même ndenge na solo baboy. Donc pona ko sala kai mutema pasi aloba kane Wadol mutu aloba na yo do ezali ti mutu azobisa okay.
okobikisa mutoyo abomelaki yo papa na mama famille nyonso oyebike tokutani na mutoyo mutango siko boyebi kombo na ye ozoloba te elakisi ozotinda ozobanga te kotanga kombo na ye po oboyi bakombo bato non ezande azolinga abakisa wadol en ya kosakana te mais wadol aza toujours concentré mwana wana yango na longolake aza mayele même aza na kanda ya Karine Mokonzi mais assez a contrôlaki yango se silaki to se diminaki sikoyo aza kolinga asala Pamela Shekola to aza kolinga amema stratégie moko ye moko ayebi mais azali mutu moko vraiment aza ko contrôler Marie-Laure aza ko pousser se ko pousser yepe aza koloba makambo mingi mabe contre Karine mais azolobela yango na ndenge moko ya moke pamba te kanda o yazalaka nango ndenge asambwa bongo sakabola yango na Miriam Mokonzi mais moya lobango ezate parce que ye moko alobi alingaka makambo te alingaka pe ma problème te moyen pe abalola match ezate parce que ekosala scandale na mama leki na ye Pamela Shekola pe mokili ekoningana bemission ekosalama ebele alors ka Cynthia Wadol ndenga zawana aza kobanga bien sûr alobi makambo moko ekosepelisa Karine te ekosepelisa pe ba chinois te mais alobi yango na modération parce que soki alinga koloba ngo na kanda oyo aza nango elinga kozala ndenge mosusu soki pe alobi yango na modération ezate posala Karine plaisir to passe ezapete posala mama leki na ye plaisir mais ezali pona a modérer a continuer kozala na situation oyo baza nango na plan oyo yo mama leki na za nango pe ayebi ke mboka oyo aza ezali situation moko grave na kanisa lobi bien ke aza avandaka na ndaku na kati ya Athènes na capitale na ba camarade na ye elingi koloba azwaka 150 na mois sikoyo Gloire Olangi avandaka na camp bazwaka 50 € ou bien 90 € par mois omondenge za sikoyo ye kuna bisika za na kati ya Athènes ye aza na biloko mike mike ekoko sunga ye na bato batindelaka ye Gloire Olangi bakotindele ba code mais na kati ya campe lokola bakangi bango moyen akene kozwa ezate donc yango oyo azovanda na Athènes soka lobike passe eza na Grèce donc passe ezali soki Gloria azowanga na passe wana etaliye alors lokola Wadol aza na passe lisusu ayebike eza momate pona naloba ba n'importe quoi Marie-Laure ba yebike Cynthia Wadol akoka koloba eloko te yango atuni etango kokoma na France bokobongisa na mutu aloba yo za na maladi po Marie-Laure aza zoba te aza na expérience ya musala asalaka yango azalaki kotuna ye bongo yango ba chinois ya Karine Mokonzi batu bozalaka na sima ya Karine Mokonzi media nyonso yo ozomona bazo préparer bango nyonso ba entourer Karine Mokonzi ba China kati bango na ebite so bakosala nini alors likambo za wana kaka Karine Mokonzi fo koma Shaolin soki nani asotaka akosote atiki bango na se soka okende kote nini mais bazoluka ba entourer ye na soki si awa botika la malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.